Au moins, maman, so moni, autant manzelo moni préféré, ça ne peut pas nous gâter. So j'ai une fatou dans salon, t'es. Dans le bon, on a TV, n'a déviergé. Là, j'ai 19 ans. Nga. Mais les loups, bah, déviergé, bah, 13 ans. Non, moi, je suis à esprit. So, quand fanatique artiste, artiste, étant qui exemple, il n'a pas perdu. Jamais à côté de nous baki à respecter mon banité pour un concert. Voilà. Jamais. On t'a déviergé en allant le papa moi n'a pas moi n'a n'a pas moi n'a âge à 20 ans n'a eu diplôme 20 ans 21 ans. Voilà. Tililo. Est-ce qu'il y a une minute au monde d'adroit des amakas moi 12 ans d'abadi manae nge soir nga ita ke parents. Voilà. Mais ma wana zanga ngo bana na 7h 47 hours. Ah, ali wo fina to ko na biso. Voilà, merci beaucoup. Bako batongaka we c'est pas na bango bando banda oya mo abungaka abungela affaire te abungela affaire air mo boisiko moni ba papa ko ba bata ba embe bana ba vina biso la die sobe ba vina biso vie de loin wana pena pangi ba solo la bien ba comédie fo boya za na ngey taibi comédie makasi. Et tu vas vivre de banane ba sai ba faux bateau. Alors ça la musique nae biso pe na ndenge ba olo bakato za ba loko toi en Afrique félicitations encore na biso. Et ça qui est musique au papa va betaka et moni sa manani so bateau. To ba beta ba martyr libosa papa va na tangi ba martyr ba beta. Wenge respect na jibem piano. Ba beta wenge ba sangana nyonso. Ti lelo to mona ngote. Bato ba sala makama boye baba ndoki. Voilà. Baba ndoki. Yo mutu ngo mari misa mtango azaki na mukili azaki malamu na bato. Aventurité. Voilà. Moi moi so azaki malamu na bato. Azaki motema malamu mama mari misa azaki ata matango za artiste comédien akozala. Wana isu vrai. Voilà. Mama wana artiste ya biso mboka na biso fali pupa. Nga atika musique ko beta na banzela ba droit jamais ba se rendre beta musique moi bien yembi moi mais cette fois-ci et comment tout le monde nazana pour na polémique na ngote nga moi je parle que de ngebungebwe kanyi mboka na vandisa voilà place ya on a ina koma pour na kona nini obino bobomi na kati ya générique wana nazala na réseaux sociaux pour na kota réseaux sociaux mingi ozomona na l'église bote bande ko balandi émission na biso tokundela bosolo ezali émission oyo esalamaka wapi na chaîne Gemidor TV na mboka Angola na capitale Luanda tokundela bosolo ezali émission oyo topondaki yango elongo na papa Deyonzika notre boss wapi pona kotalisa ba œuvre ya bato voilà mutu soka za na ba œuvre toyebisa yeke no ozana ba œuvre isikani papa Deyonzika amona yeke no plateau ya malamu esala ma plateau kitoko esala ma parce que toyambaka baimboka tosolola na bango ba actualité pe makambu et belle rapidement na sima caméra nazali na ingénieur Don Bernardo yem tazala sima caméra pe na kata régie na makambo etali son so bozo mona son bozo commenter son za ko vanda en tout cas son kitoko c'est ingénieur Rigene Penge voilà yene moto azovandisa makambo son ndenge bolinga kezalela vraiment yene moto aza ko vandisa mo yem tazala contrôler yem tazala na kati ya régie nyos to senga keno yene moto apesa ngo à partir de la régie. Voilà, rapidement, on a fait ce bambote na Mama Bitanzinga, Mama, on a fait ce bambote des prix suisses. Mama Bitanzinga, pourquoi pas, bambote na Cherry, Kassa, les Frontaliers, Mboka, et pourquoi pas na mon boss, Azalaki na Chine, Siko Azongi déjà na Suisse, mon boss, Papa de Onzinga, notre boss, Azarana ma boss, Avana ma boss, Adesta ma boss, Avana ma boss. Yeah, Zasuka, Papa de Onzinga. Voilà, rapidement, lelo makameza ya kobeba lelo makameza ya kobeba na bongisana na moi lamba po parce que lelo ezali ndeto baka lelo libeba nazana moko molobeli tana lobi boye bana Luanda balobi dia aye nazana molobeli registre boza elongo na ngai bofongola po peut bamona nani nazana ye pesi boa tarde papa boni maman. Oui, nzamba lusala penza. Voilà, nayebi ke azali mwana ndaku, mais lokola na awa na tokundela bosolo ezali mbala ya yambo, na liboso ya caméra na ye akosifike bino azali nani. Ok, Karine Kibilu, la star, mon lobeli à Papa Hervé, la voilà. Gauloise, Gladiator, Ngakaka. Voilà. Quand tu fais, on pas dit Gaulois,
pembeni Gladiators ko biso na kati na ndenga Luanda. Voilà, boyoki Karine Kibilo molobeli ya bagola donc défenseur ya bagola donc soki otina bala na tak tango ekitaka moi po ekota na poto bato bakala ke no pe koma imona gardien te de Karine Kibilo molobeli ya bagola. Oui. Voilà, boni makambo ke ndenge. Mambozo le bien na ye naza 18 jours bana nazongi Luanda awa na bandi vraiment non nos activités à pas perviter parce que nazaki moi ba problème dans mon privé hein ba problème c'est trop dit non le canal parler na donc ka parler mon isko eza première deuxième fois na yamna ki na émission boyeni na ndenga Luanda eza awa et pas na Gemidor TV. Gemidor TV. Comment est-ce que Gemidor? Oh, j'ai aimé na salle émission ondé eza première fois na mais na salle émission déjà awa ezaki bozela omona mais plateau ezaki boité mais félicitations na boss de Ondinga vilanga na pesi ombote po to solo rapé na vie Karine Siko na Luanda. Voilà, yango na confirmer que no Karine Kibilo azali mwana ya ndako ngoki mwana vi asola na vie donc boka moté parce que azali mwana ya ndako. Mais batebele okima biso na kina Luanda to sala nini ba moto ka Karine azana kini. Non na kenda kini ezali par rapport ya nini makamka ya papa. Nazana congolais et nazana nani angolaise mais tala kuna Congo na koma déjà angolaise mais mambebele za kuna mwana za kuna famille za kuna kinaki na makamanga mo privé wana moyo lo na TV za ti pona makamanga mo privé na sali 9 mois après na yozunga na mboka na pesa papa Hervé a baptisé nga molobeli ya papa Hervé na ya poto banda ba activité ya papa Hervé tande boyambinga na yo lobelaka affaire rigola parce que par faire rigola mission wa kangi actualité za ti azate ka affaire rigola. Voilà. Yeah. Merci beaucoup boyoki ndenge Karine Kibilo alobi mais mission na biso force na ngo boyebi ndenge kendaka force na ngo ezali ya kolobela ba vie ya moto donc de Karine nazana yawa fo atalisa biso ba tolobela mingi ye à part peut tolobela pe makambo ya bagolwa mais tolobela tolobala nanu c'est Karine Kibilo aza nani abotami pa ya nani na bota Karine Kibilo po akola pe boyembala moko te awutaki mwana na famille moko boyeni tout ça mais ça no betel so parcours ya Karine Kibilo. Oui, parcours nangai naza deuxième de la famille à 6 enfants, 2 filles, 4 garçons, naza deuxième nana baleki balandinga sima baza 4 grand frère nanga liboso après nga na botami na famille à 6 et papa biso baboyana na maman après papa sala makamna pe asona maman kufa natika na baleki nangai ngana na mwana moko comme Nigeria pour les moments. Non, non, j'ai chez mon papa Zali, papa sala foyer na ye na moi c'est papa nga waneva kawala wana papa nangai ba pesi ba mbote place Zali na Congo. Après na bota moi na moko auto zape diplôme j'ai riche à 17 ans. Ni sala ke Karine Kibilo ko ndima après betide makambe belé ba tant mususu ba parents pe wanoka na tant mususu oza na bio moko comme ministre soit gouverneur mais papi malamoko Karine Kibilo ni ne pesa ye posa ya kota mususu ko vanda nenga na vani boye ozo poser pe ba question ozo lobela pe makambo boye ba actualité makambe belé. Ok, Karine a diplômé d'État depuis 2000, na sala de 2004 à 2005, on a un diplôme na Institut Salongo. Si de na sepela na ngapena autant à université te. Ngapena na sepela autant à université. So na autant à université ezata msusu nza basali na grâce na longo mboka na longo Afrique na kina ko continuer classe parce que classe za ona université za na retard na za diplômé d'état na zo ba série ya journal na bezwa oki otali na journal ozuite ozongi biso ba seto za diplômé wana ba vrai diplôme 53 na zo penda 53 so ki pe na super lembo moni komo ne limité ozongi na viara manga teke na viete ke na tanga université ya Congo bato ba Holanda ngana ya Afrique quoi so da masalinga grâce parce que ndim taza nzambe na ebi boso na mettre c'est important yende mta kopesa opportunité na injou so na kepoto nzambe asali ke na otanga université mais na banda première année ti na zui diplôme na doublate lo ko nzambe pasala grâce na sali examen tamba mo na zui. Voilà, tokota na kati ya makambango otuninga lisusu ke eloni sala ke na
nasala musala oyo nde toza na banda na théâtre voilà na banda na théâtre nasala théâtre panga dedia na banda théâtre mwana nga zaka na 3 ans 2 ans ana kini tozaki ne tosali ba vidéo na ye na pesi mbote moto mo prêtre mutaleki azate na comédie yaza lokola oui ya zizi yaza lokola faire na minito moi na comédie mutaleki azate na musique be faire ye ba lokola na faire moi parce na leka ta parcours na gu ngade aza leader ba leader nyonso parce que aza nzambe moto mo prêtre après na ye et pas leader de leader faire egola parcours na peneza soin ndina sepela kusala émission pourquoi parce que nga na tangela ngote kan na lobiki na diplômé commercial na tangela ngote même tapesa nga esengo sala émission ezaka façon yinga de dadi ayundo zabwe nga azaka beni déjà banda kale façon na yotaka na jouer première pièce na jouer na chic show na jouer agité mutaba show nga pena identité na nga show mais vie normale na nga show te na zaka pena calme ta ke mwasi mutasala ke na bima makasi na lubango ezanga dia tant na ye na bande vie musala oyo zo na banda ke normal na ndeko sele ba mission nyonso na tali na moni po na mona ki batu nyonso ba comme contre faire rigola na moni pena ba mission nyonso jalousie nga na banda ko soutenir Fernando lobela ba nyonso na banda ko soutenir faire étant abimi prison étant à côté prison na bité mono mbali o azataki na batu belé nde na ndima ko lobela faire rigola na lobela ba mission belé neti Koffi Olomide na lobela kai wenge pe na ndeko ko lobela pour les moments na lobela la liberté ko lobela faire rigola na mawa yokela non mawate naza fanatique naza amoureuse ya bonne musique na remarkande ni batu nyonso na ya Luanda awa ya bino na komi na kuti bane ba groupe affaire ezala wapi ndi ba like sanga groupe affaire na Luanda eza deuxième pays où ezana ba Gaulois et belé à part Congo RDC. C'est que j'ai remarqué n'habité ngani nazawa nga fona cha mutu na nga papa père vina ndo lobela yi na lobela pona mawati naza fanatique na ye tant na ndo lobela musique nyonso na ndo sala ba challenge na nga na ba Facebook na ba émission na nga na ndo kumsa émission tout tant na talika na bité manga na raté fona lobela papa père si lelo ye pa yopesa nga grâce à Luanda awa bénir nga lisusu apesa nga eloko papa va sala za puisque ba mabanga ya baba ya batno orchestre mususu parce que ça ba ko libanga faire temps ça ibina yote ba mimili au Congo mais nga siko ayebi Karim Kibil mo boya va kende Congo a bénissa ki ke yo pena mo lobela ba golo na ba golo voilà c'est ça merci beaucoup Karim Kibil mo lobeli ya ba golois voilà défenseur vraiment nayebi que non émission na biso boyebi ndenge tokendaka na yango Karim Kibil yepe akota na ligne écoute la partie à Congo akota na ligne pour na kosala ba défense vraiment tozonga na Congo lokola Karim Kibil alobi lokola Karim Kibil alobi makambo ya théâtre na ba parcours na ya pesi alobi azape moko oyo avanda na scène pour na ko jouer tozonga na Congo na makambo itali ya ligne soki ba koyamba biso et kosala bien to mekape ko solola na baye bazana Congo parce que émission oyo et déplaçaka vraiment et kosala malamu to côté sa moto aline pas parce que Fox émission ils en rappellent moko vraiment to fait sa présent bonjour président. Oui bonjour boni qui mes allés présent to osa vraiment en direct avec le journaliste Mulumba mwana nayo et na Gemidor TV na émission to kundo la bosolo na loba ezali émission oyo to solo la parcours vraiment to ngaki avant on a yawana na ke na pe invité na ngai Karim Kibil olobi oza moko po le kana théâtre to côté si papa na kati ya ligne ozo reconnaître mongongo non allo ba non pardon moi musique oza mo musika papa ma activité to kene ndenge nini na liboso na kopesa na mbote na bandeko nyonso baza na Angola na pesi bango mbote papa ba mwana mama Maria oyo alingaka bino mingi na pesi mbote na moto nyonso na pesi mbote alors musa eza kitoko musa to buna malembe obika mboka ndenge ezali tozokende malembe musa eza kitoko na si tosala cour commune ekangi Kinshasa ekangi Afrique na Afrique kangi Afrique donc toza papa koba aza na ye aza penda toza penda voilà yango penda nde tobengelaki surtout pona yango po opesa biso ba précision parce que na libanda
pe bazala besoin pe akoyo kabino yango pena pe to bengelaki voilà Karine Kibilo je pense que papa wana vie na ngai vie na nga koba Karine Kibilo chic choc lo yenge vie na nga koba tozala na ye pa mami jokisa tant nazo futela na nini masima nimba tozala na ye wana pure vie na nga pena papa koba mbote je te sali petite heure na yo Karine Kibilo aux en direct bonne vie. Ok, boni kini ça va? Kini ba ko luka yo ba mime yo mona la tele yeni. Kini akito. Na ote ko saba na yaki wana na umele pete na yo zonga na ngate ma zaki ba kutaba plaza na ndo kotunga. Na yo bisa vérité. Mais siko na zongi Luanda. Oza Luanda? Na mito na zongi Luanda. Boza malamu na Luanda, boza malamu po bana pe bazali bele kuna ngai. Bana ebele na pimisa pe bazaka kuna. Voilà, balandi ya tokundola bosolo tozali na notre président, notre papa, vraiment parmi dès que bato basepelanga na mundu balelo à partir ya groupe papa Koba. Voilà, dès temps bosepelanga na mundu bosala bien faire ba qualité na za nango c'est mon papa. Ndé nazo solo na eboye nazanga na ba respect et belé pona ye papa bato ba ye balelo cour commune et kangi. Ba stratégie nini eboye ki na yango lelo pona créer une cour commune. Ouais, cour commune eza ba zuba leader, donc eza ya ndeko mo to saki cour commune na ye. Voilà. Ndenge to sala ba rigolo, ndenge to sala ba papa mo bilo ba gad mingi to sali. Ayaki na cour commune na papa Koba bazaki na ba petit na ngai lava pe aza mo à théâtre. Voilà, lava leader. Ndiata banani bo papa Koba tu vas bien papa Koba sila ko mega ete il habite na omega papa Koba voilà na wa ko mega papa Koba bona mwana mama Maria tala ka mwana mama Maria mwana Jésus moto ko karate donc ouais biso ya Nzambe voilà Nzambe biso malembe donc papa Koba atala kinya wa atala Brazzaville uti babalufu banini ba mwanda banini donc tombe pena de fate donc cool commune kangi makasi daba mama ipela banani tozala basundiata tozala balaba ba mama Françoise en tout cas kinto kangi ngo voilà solo ngo bana voilà merci beaucoup balana biso walinga bayeba papa Koba za génération à génération donc parmi tant bato bazobima ya sika na mona théâtre papa Koba zozala secret zozala nini oza que non créativité de style até pendant notre génération nous papa Koba zozala kaka en actualité. OK, merci. Musala eza musala to bandi nango to bandi musala lelote to bandi musala banda déjà la commune à 47 ans. 47 ans. Théâtre bana bali théâtre 47 ans théâtre to bandi lelote. Voilà. Ngala bali théâtre ba petit chanteur. C'est le ba petit chanteur. Bana kenge bazo na Kinshasa wa tozali na Grand Port de Léopard tozali na Shem biso ki na Mbudikoko de da bali théâtre wana te ko la paroisse Saint-Antoine na Bumbu voilà da bali théâtre te tinde na komi potata na komi pe na groupe Nzoi na RTNC tumalaki na ba pauvre ntengo diangenda ba mama bipendu ba mama nzita na atuka to jouer bango mingi ba ya wana mikolo ba papa ntsakala ntakala tozali to jouer na bango to jouer na ba villa ba ibanga moi batebele to jouer na bango alors ba mikolo na jouer na bango pe nazali na kana ki mo muke ne ko bimo na bimaki papa ko bati lelo naza zamba zo batela ngai zo tumanga malemba mais naza penza voilà papa Koba na ko yeba motuno pe bato be balinga ba yeba yango nini papa Koba oyo a regretaka yango etake artiste na monde ya théâtre donc quand même que non si na sala musala yango mais nini ope papa Koba regretaka nango oyo ta mususu ke ya théâtre fallait futa été na ba carrière tanya so asali. Ouais na ko le baké ba ko mboka mais mboka na biso oyebi ndenge ezali voilà ko ba tena ba do ba ko mboka ko na boité mboka kaka voilà biso to programme so ya mboka te faci beton voilà oh maman Denise te voilà biso président ya biso ezali ministre kitire art voilà yeni mdaza président ya biso kitire art yeni mdaza papa na biso yeni mdaza mama na biso ministre biso kitire art pa ba biso to tangi ba président te voilà tanga faci ba jeté to tanga maman Denise ba jeté voilà tangi nano ministre kitire art yeni mdaza osala biso
mais ba ministre quitté aba et da biso te. Voilà. Moi muke za sokoda moi muke ba bengi bino so sana boke bozui moi na suka mbula bozui moi eloko. Papa nyoka longo na pesi mbote sika zali il azo aider biso na sokoda. Mais ma wana za na ngo bana na 7 heures 47 hours. Ah ari wo sika to pa na biso. Tanga wo na nda upe. Ta wo ta to pa na biso. Yango de sala ngai passe. Voilà, merci beaucoup. Bako batongaka wese pa na bango bando banda a. Na tonga wese na tonga pa na biso. Voilà, merci beaucoup. Tango Baptiste bazolo babiloko nengo yo ministère faut koyeba kozula bango solution parce que basala musala makasi. Basala vraiment musala makasi et papa eloko utoloba esali pasi. Dernière question na ngai parce que ozape na musala déjà au flashenga que oza na musala. Dernière question na ngeza boye. Na oto ozwa actualité moko boye par rapport ya ndeko na yo oyo azali pe artiste Maman Marie Misamu oyo akufa pe ya son âme bientôt 10 ans na ye. Mais nakokamwa bakoti na cimetière bayibi babiloko banako pesa ye valeur na tombe na ye. Eta que artiste bozape na ministère na bino mobimba. Eta que artiste vraiment okoko loba nini na par rapport à wana ya zaki côté oyemba mais yo posa côté ya comédie. Merci papa Antoine mutuno nous a bien et ça inga passe bato basala makama boye babandoki voilà babandoki yo mutu ko mari sa mtango azaki na mukili azaki malamu na bato aventurité voilà moi mocho azaki malamu na bato azaki motema malamu mama mari sa azaki ta matanga ze ba artiste comédien akozala wana isu vrai voilà donc maman mari misam na bana ozoye mama moko azaki mama malamu mais si mutoki aibi arna basali arna ya bien nengwana yoke oyibi donc ezali complice na bata cimetière o muto ya longolelo wana na cimetière ko longolelo ya mutu babache ko na arna ye etala kaye yoke longolango donc ezali arna na bata cimetière bazala kopo wana baibaki loko bacha na arna mais biso c'est tout si on ngai esa inga passe makasi ngai pour bato mokibaza boy donc ozongo osoba hôtel en combien voilà hôtel à combien pour que le monde ça muto azali star munena mboka o batie monument na ye yo ke ko loko teka nzambe alimbisa bato wana alimbisa bango mais bana punition na bango nzambe alimbisa na ye mais baza la punition na bango ko ta mo problème ba oza la punition elo ba oteka na bana na bango ba olie bilo wana ba osala ko eloko te mari bisa maza muto ayemba mingi pona biso pona mboka na biso azai kona na mboka na biso eza pasi donc nga pesa nga pasi ya ndenge olobio voilà. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, message oeza papa akotikela biso pe na Luanda awa papa batu pe bazana posa na makasi na éviter na nzela ko commune est-ce que bozala ba projet pe déjà ya kotambola ba pays mususu oeza pe nende ba otala bino batape na besoin ko mona bino na équipe nyos ne bozali est-ce que ba projet na ezali ouais position ezali to ngana ba politaire so politaire a monani ache kwa na ye abia benga biso ko benga lava ko benga ma François ko benga mama epela ko benga sundiata ko benga muto alingi tozo zela kaka ba politaire en tout cas Luanda ngapela ngalona mingi voilà na ngalona mingi ko Luanda eza mboka na biso na ngao mingi mais na ko ya ko na ye Luanda kala voilà asi ba never 10 ans voilà et na ko ya Luanda na ko météo président météo azali kuna ouais bon kalaté na ta programme sur politaire a monani ya bien a ko benga na Luanda na ko ya na Luanda na ngaba na Luanda mingi voilà président météo azalaki awa azongi déjà Kinshasa il fallait aller à la plateau na biso je me dis on va jouer contre état jour de tout ça l'émission jour pe azo matapo azonga donc bon séjour na Angola ninga salaki pe ba bon retour ndinga wuti kozonga notre président mon président vers tout le respect n'était ba mbote non kopesa pa banani balinga kayo bazali ebele mais na nzela ya micro na biso je me dis ba salutation na kopesa pa banani. Merci, je pesa mbote na bana nyoso na bimisa na théâtre. Merci. Na bana belé na za ba internet. Voilà. Na pesi mbote, na pesi vade mbote, na pesi bela pesa mwana nga mbote, na pesi zoro babel mbote, na pesi mwa bato ebele mbote. Bana ngola kaka na pesi bango ba mbote. Donc papa ko ba linga bino mingi.
de la PCP Mami. Moi c'est un prophète. Voilà. Il y a prophète Konde, Mami na biso azande kolanga, na PCP Mbote, na PCP Mbote, président Mathieu Mandanga, na PCP Mbote, papa na ida la vie. Voilà. Na PCP Mbote, na PCP Alex Fumuti, Mbote, na PCP donc batu nyonso tu. Quand même Alex na PCP Mbote, na PCP bana ngula nyonso. Na ona tangi kombo te, na ona tangi kombo, na PCP pesi na loketo. Na kafufu na PCP Mbote, na PCP Yumulumba, Mulumba, PCP Mbote na mama Rozana ye. Na PCP Mbote na PCP bana ngula na nyonso. Karate papa koba mwana Maria. Nazoya. Maria ka. Maria Kambume, Yemuma Yemudo Yebakate, Yeka Kambume, Adamide Maria Kanine, Maria Kambume, Yemuma Yemudo Yebakate, na PCP Ndonga Mende, o asala biso tozala, lelo o tuna muyembe gauche, o tuna papa koba Mende, azana kishota na PCP Mbote, na PCP Mbote na bana nyonso ka fufu bana wapi baza partout lubangu, wapi bamboka nyonso bengele tout, na PCP Mbote. Merci beaucoup papa tozoka bwana biso olobini mpona genre émission oyoyo tozosala en Angola mais tozokotisa baza na poto baémission baza na kisasa pe partout na nzela ya téléphone. Très bien. Félicitations, Nzamba batela yo. Merci. Bakamwe continuer misala pour les sponsors ba ya ba pio poids au kele liboso za mwana moko oza étoile. Alors na zo pe s'appelle numéro na ngai. Merci. Bongo. Numéro na ngai ezali beti ya Willy Mouchen code mboka 043 89 93 86 739. Donc beti code mboka pe beti 089 93 86 739. Numéro so beti yango ma komba papa ko bebimi yana so sa WhatsApp. Soki mutu akobela ngai na numéro nanga 089 93 86 739 numéro papa koba yango wana. Merci na sepe na émission na bino bozala bien mbala sima tokomona na biso na bino. Merci beaucoup. En tout cas, numéro papa obanika na 00243. Allez, olanisi nyonso wana ya PC 00243 code RDC. Allez, Olani Signon Sapesi, Orozoye Moko, Rosolanaye. Merci beaucoup, papa, pour notre temps, Pessi Bisso. En tout cas, Bisso, j'aime bien, en fait, de tomber l'io. Journée Bolamo. Merci. Merci beaucoup. Maman, la Bisso Karine qui vient, Olobini, l'état où mon Ramakambo Yaboye, vraiment. Non, on a CP sur kava papa koba, baza bato yonisi papa koba, asa ba vieux, baza ba leader, baza bato ba ancien na kata comédie. So moni aso ovaina yo so ane lokola asa komikita moko tala to vana papa to solo la. Moi ba leader musu to mona ba orgueil ti papa koba penaza bien. Ayamba biso to solo la mami jokisa chic shop lié pa yo na kuti biso to so ane bien. Vieux andeni avec kabela moi so mila secret asombelio. Ba bloko wana za bina vrai bien. Ba comédien solo bango baza ba genre ba comédien ko ba saïté bazo bate. Ye penaza comédien solo bango ya pamba bazo ko ba saïté parce que na kata comédie nyonso bazo ba makati ndaka sai. Obe tulinga question na lobat. Oya mo abungela affaire te abungela affaire air mo boisiko moni ba papa ko ba bata ba embe bana ba vina biso la die sobe ba vina biso vie de loin wana pena pangi ba solo la bien ba comédie fo boy aza na ngey taibi comédie makasi iti ba vie de ba banani ba sai ba fo batu ba vina biso bango yoyo. Merci vraiment ana moni mulora sai so bengi ya kota te ambo ya budeo nazel lokote aza artiste ba publicité. Là papa biso bango balo ba leader ba ngade so ba romi kitisa onde mutu malamu ngana limela secret na ye asolola bien. Voilà, merci. Théâtre. C'est ça. Merci, j'ai salué Choucha Lumière, c'est Karina Oloboya. Choucha Lumière. Maman na Choucha Lumière. Bambo de nao. Voilà. Maman na Reta ko ya Luanda. Souka. Voilà, babi déjà Choucha Lumière pop ballon Angola et bandaki déjà première édition. Bon moi tout profiter tout monde qui na wana pour soutenir moninga na ngai ma consœur quoi. Solo la bien aza fio ya yamba biso
ayamba ba biso to ye Luanda to ti ba Congo itaki ba chroniqueuse ayamba biso na ba sala moins bien soit c'est les loni mo boya bien il faut to soutenir ye aza orgueilliste ya solo kitoko amonanga première fois na Shusha na to solo na izaki na concert ya Patrick Beka merci na bosante ya non ya bien affilé na Atlantico to solo la ne bien première fois to solo la na ezaki na non ya Patrick Bekam te ya bien affilé ya Patrick Bekam to zani non awa liboso na matière na jour ya conférence de presse après to comment solati lelo to ape bana lemba. Voilà. Makamba passe bani siko batu bandeko zela babike no soki Karine Kibilo aye rotala siko ndenge makambo ekende yango so côté parce que ngazama kila mwana tsemi bandika e bandi siko yo Karine Kibilo tozongi bitumba bino boluka bino bo supporter ba question na yango. Tolala ki tolamuka ki bozala ki bien entre bino ba Gaulois na ba Wengemeni. Mais tu veux komona papa Hervé akena émission ko sala émission alobini ni keno yena Werason azali grand frère na place luki makambo yango wana azali grand frère mais ba Wengemeni ba sepela na yango te babi keno aza grand frère te aza papa na Ferregola le Ferregola a le droit de respecter pe ya ko loba keno aza papa na ye ils ont pas la bino ba Gaulois ba lobi keno fallait bino pe ba cadrer président keno président et loko loba ki po bunga ki mais quand même keno ne to sembe bino ba Gaulois bondimi nyonso botindiki su papa Gaulois na ba pona bato berero ya lobaki pona Werason. Bon, Ferre n'a jamais été affaire en erreur te. Ferre ma musique en erreur tamukete. À cause de erreur na ye privé, to bazara mama si ya erreur na dibi vete ke mloa faire na ba humble na zara biso à cause de erreur. Premièrement Ferre première guerre exactement na guerre na mutute. To na guerre na mutute. Biso to utiliser kaka bébé bonga. Et ça en histoire déjà les cas bébé bonga. Bébé bonga. Bébé kuto utiliser ce bonga te. To bi ra bébé. Premièrement eza histoire mo beleka kala ya c'est là ba 3 mois ou ba 2 mois ti papa va ça qui. Moi na monde de to za bo na succès papa va so papa va kosoli kaka. Problème fait na sima. Papa va so les émission alobi na ane ba pour développer on a ba ndenge na bango parce que na minute de simba actualité parce que ba boya ba sambo parce que ça fait rigola. Ya liboso fait rigola. Ajawera na faire jamais robota faire bana faire normalement robota faire te na musique nde to zanga sala théâtre moi to zanga biso so ba artiste azaka na tennis to longola bilamba poto si changer to mimona naka na monde ya art mukolo azala te ya pas arrêté parce que so do jouer na exemple za mukona bien na mukono so to jouer na ko beto bembata et to ba collègue na ko beto bembata ya liboso za na wera faire autana wera na 4x4 tant obeta masola wenge leader to leader ya wenge mobilisation JB Piana moni ba ordre auto ko respecter ils pas JB Piana parce que we faire étant yaka na 4x4 ayaka ko luka musique ayaka ko beta musique malgré ta simba eta ke de pas wera mais to bili bo loba na oka bat baloba ke o faire wera za papa ya faire par rapport à nini to basala ki maison mère faire azaki cofondateur ya maison mère et l'autre tout c'est dans polémique pour eza bongo azaki cofondateur ya maison mère oyebi nze moko boyembaka batata lufa bakudia bongo faire azara wana pa bisa wana intervention rapide so boye baso ba polémique ya déjà leki to ça sur na batango na bandolubema ba ya papa kulutu te papa leki te faire azana jet set na ba musicien na ye le seul musicien ou azana ba musicien bazo vivre kitoko eza faire rigola na bango nyonso oya ba mission biso nyonso ya RDC faut to pese respect faire rigola na ba vena biso banani ba Mati de Gaulle ba Ilunga ba nani ba Lubasa faire baza bana na été baza ba musicien na ye ya soki bango baza mikolo na ye ba Mark House soki bango baza mikolo na ye tam sou faire on radio tous ensemble arobenga mon papa na été ba histoire na bolongolongo non ya ko parce que bato non parce que polémique est dans un sens te bato bazongi si les passés au moins les passés ça la rappelle bien tant où tu as l'intervention rapide quand le biwana faire abani ni monde a début avec tata oui ratuni faire nini wana président mbonge dinisi badu dinisi ngo vraiment alors pas que non vieux mbonge alors vieux alors président OK merci beaucoup pour cette réponse avec président non alors pas président papa ngani na zabo so na ndi zabo to ba vila affecté to za na chaîne Gémido président ngona ni
Papa na biso de papa de la présenté papa de la PDG Gemilio. Ah PDG à Gemilio. Ah papa bino. Ah combien papa na bino? Bobengé ne président pour imitation bobengé ne PDG. Et tu soit bien chapé président pour ça PDG na ndenge ya monde na biso ya monde na musique. Soit pas chapé président. Ba benga président. PDG. Soit ça papa na bino te parce que ça papa na yo bato ba osala nanga ba kameme ba papa la bango. Et ça qui na za employeur na vos employeurs na yete ba benga bino na ba travailleur na yé. Ba travailleur na yé. Comment beaucoup ba papa na yé? Non. Il faut pas dire que erreur wana parce que c'est erreur grave. So we fait rigoler avec une émission le qui fait ouais à sa papa na yete. Aza vie na c'est normal donc on peut tenir comme niveau boye comme ba nyonso ba yoloba et donc c'est clair JB Piana Alain Makaba Didier Masela vient na biso za mulai wana aiba mabalo barate wana comme mais ça li ba te belé passer azanga au moment de vient na biso le 14 février wana nani Blaise Boula et pour ça un moment les alakete bali bosa mona mutambulea kizengi za Blaise Boula yenta boya kasi te yenta boya rate yepe faire pas préparer pas langa faut bien bango nyonso parce que vous avez une maison mais il faire d'aki petit na bango ba polémique na tant non ba ki to tika parce que ça sens te faire au tika la rozala papa moi na faire ya ouera te pour faire les na ouera na oyemba faire ça tout après ce que ba correction na ba direct na ba ozolo ba ki to tika yango biso na sens que parce que nous ka ki yango te déjà ba guerre ezala ki yo yebiango osa molobeli ba guerre ezalaki et moto yeko bo mama bosala ba vie jaloux ba nini to sa boluka mutu moko lokola koto akokana na wera ba moto yeko bo mama to na sel to bi que non wera reconnaître te wana mwana nanga ni to ta wana ni mwana te petit nanga c'est wera buta abute exaucer la vie na zolanda oyo na loba oyo wera loba wana mwana nanga ni na zo bango nyonso ni tout ça mabeza te. Voilà. Mais maintenant, c'est quoi yo? Tant que moi yo ko banira sous papa rêvé à bêtis sous les ça c'est vous avez tourné dans le collège. OK, là le bon émission parce que tu vas comprendre le côté. Ouais en son kalanda o baninga na yo ka public. Et na tangi ba musicien ba na maison mais o ba yo ka public. O ouais en son na lo ba ki public ben nga neza na yo ka rende public na nga afana so ba musicien so ba fanatique ba confirmer nazi bango. Siko biso n'échangeur biso bagolo parce que nazaki wana concert na biso ya échanger bagolo ba yebisi parce que fait rigola ayoka ka biso fait rigola ayoka ba gladiateur na bagolo na yi alo bon pe émission na c'est l'exemple ça ka moi comparaison ana ba obligé papa avec ma vie jaloux wana vie fait raconter na studio abisi mbongo na abisi sur na abisi ba mai na mela ki po nzembo simba siko na ngo ko interdire biso non alobaka oyemba tete za nzembo abaka oyemba ota abaki ezanze alobaki na aloba apesa cause apesa eloni esala ke ayemba nzembo wana lobango eza ni na ye atiki ni na ye musique na ye nzembo na ye a recharger ngote aloba cause ezaka neni atuna ku journaliste we razwanga ba Michel Bele o sirana ya bandolo banini o randolo ba orchestre mseza ba pépinière na nga funa tanga zo ba Jenny azo ba Nicodemo ki na poto azo bango azabaza na posa faire la par terre yango imba vie jaloux siko faire une échangère biso to obligé mbanzembo ya côté la studio siko to banga nani alesa ka faire nani akota na kati ya voix faire pas yembisa faire to yembaki tona muto banga te et les cas qui sont à côté de la studio soit lobby bon biso obligé parce que faire aloba ki nga na yo ka bagolo na nga biso obligé faire mbanze mwana na ngwa interdit faire ba polémique ba simanda kwa to linga ngote siko yete ndinga za dicta lekina teva alobi oya loba alopo yi vuera lekina teva alobi oya lobi akomise fanjo est-ce que biso to ko bagolo ba salile ba challenge loba biso bata wengi c'est JB Piana leader c'est JB Piana mutu azana charismatique jiba lobani ka mude fois te akomisa fali ko passer na naive fali pe akomisa we rabi ke na ba viana ba za ba foto pesa wana kala po boya kiye aboya kaya be yeti aza via bango po yemo efanjwa boya ye na to ba bango so ba batadi ya mbeli ya mini mibale o ra mutambeli ya mini mibale ebi ba wengeme ba olanda nga ba imam no loba we aza tantôt plus tôt ba olanda me ba se pe mambo loba ata ba sepe na hôtel ali apa mutu nga moi je parle de Ferigo la mutaleki bango nyonso ba banani ba wengeme banani faire lakisa wera wemba na ba studio ko kenda faire à faire souffrir azoba o hérité ba banani neti banani na minute na oyemba na faire mutazate bo pese valeur muna minute mutazong sa biso balwambo madilu système c'est Ferigo la ba Carlito c'est Ferigo la nani na obanga na musique to longola pena ba côté na leki faire na oyemba zate
faire ça la belé ti ba monsieur belé ba fingra faire ba ta maison mère na ba porter parole le roi ba piroger ba salita ba piroger ba ni le mantaka ba finga ina soni grâce à faire rigola oui tellement depuis intervention rapide ti faire le moins na laquelle elle se faire ici hier à faire rigola tout le bani ba mboka wa kene biso to za apprécier to za après na minute au vendre ça na ngebuge kangi masolo ba na lo ba vila ngai koko seluka central les États-Unis ayi ba mamunga na lo ba ayi mamunga so wana na ibike no code system to leki makambo nyonso code so utiliser so beba ibonga te to yo beba parce que toi na confiance en mon état ka to na faire kana ba fanatique to pesi bango déjà ultimatum ke ndeza boy so bolobeli koma faire te botala mate siko nga Karina yaki na page na lobi to boloba koma faire te pendant un mois so botala donc komba faire les sabato so fingi faire otala mi ndeza boy so lobi komba faire na ndenga bi otala maso bi na komba be otala mutaleki bona mi tu Karine Kibilo ozana na devant caméra ya J'aime TV vrai ou faux bino bagolwa batinda rapé bino moko ya kofinga ba président ba groupe baninga banda na yebi orchestre fait rigola banda na yebi orchestre fait rigola ena mutu moko te faire tinda kana afinga premièrement ngani naza bonaza bureau ferreté voilà ngadi naza na bureau ferreté naza un simple fanatique ya fait rigola de naza boni na vani na critia mamno so na oloba e utala munoko nanga ni bureau responsable ya makambo na oloba soki problème eyele linga exemple na makambo na oloba nazoka ba retour na nga naza travailleur ya faire rigola te so muntu moko bo na travailleur te naza fanatique zela na loba na yo kasi na loba na koma persona tangu bolobaka ke fanatique nde na minute eza boso bafuta ba musicien faire rigola nga na kenda tinga na fanatique eza bolingo faire rigola ana gagnera quelque chose ya malamu pona kombo faire mamu nusu na oloba ngamu na ebi o na zoloba eza na mutu moko atindinga te pe orchestre faire eza pe na mutu moko te faire aloba kende finga po voix faire nde mte sala faire azala est-ce que voix faire kota na benjir ti faire abima banda na to banda na nzemu na ya vita imana na kata stade du martyr banda vita imana est-ce que ko fingi zaka ina kati po yemba ze bien nini ngai na nyokola nzoto nanga est-ce que zak benjir abongi na vie na epona benjir te faire roti na muta finga mutu pona ete zanga mone na ya botu na mwa ke mabe na faire eta ki fanatique na bangeti parce que na liaka ni pa mutu na vivra na mbongo ya bato a faire mais orchestre faire ete parce que na za travers pona te o no lobe uta pa na ngamoko na opesa message ya deux jours ya stade de Martin na 19 le 20 juin Onyoka wanate na koma na okimisanga makamena loba Karine Kibilo oyo zoloba batebele pe ba oseka par rapport ba défense ozo sala wana tango zoloba biloko oyo yo mwenengo yo saboye soki mwana na yo alibike no lobi to lala kinzala ponini mama za na mbongo baboye ko sala wenze batu bondi mena c'est muziki ndingo nde mutu aloba ke no biloko nyoso ngana loba koyo ewutaka batinda nga loba boye siko tango ya utinda ngo kuna na papa na bino bagolwa siko biso oyo toyoki kaka tokoboya ngana OK merci siko biloko nyoso ya loba ewuta pa faire rigola siko ninga zo finga faire rigola bato azo komisa siko bato na batindi kasi po bolobi ke biloko nyoso ya ndeko loba tolobi te ye mutu yemu abeta ko lisonete parce que muziki ndinga ko vana plateau tina beta komba muziki ndinga mazaki zengi parce que tanga zo finga faire rigola eza seki bato azo komisa ne ba otinde il est qu'il y a rien de spécial faire rigola tina muta finga te parce que histoire à muziki ndinga azo peser te vraiment yete to beta lisolonete muziki ndinga azaki un simple sapeur mo boya ka komisa bilamba tombola ya gambila ya kumisi faire apesa ke valeur na nini oyo abimisaka ye na o mami lela ndeko interpréter ti lelo to yebi muziki ndinga na plateau pato bita masala nini na bino nini aza reconnaître mutasali azala muziki ndinga parce que akomolobela faire rigola akumisa papa Hervé ye to yebi ka musani za akumisa papa Hervé bien sûr penda faire rigola papa Hervé obala sili ya région na benga mutu na finga mutu pona nga non on est musala na mona mito to tikele musani papa Hervé boye na ye en entreprise des bien sûr lelo akomo bisa bemba gigola ya landa bango siko papa Hervé mtatindi ya finga gigola kufa na ndenge na ye bata bakufa obeto
ozofinga mwana bala bat na koma gigola soki famille gola faire gutu te ba kanisa e les colons ba oyemba bango ba masamba les couple omoni siko biso siko ti ba finga bo lobi na mwasi na zoba na mama ngangana est-ce que biso mtotinde faire mtotinde c'est que bato so bobi faire otinde c'est que ndinga kotela bato wana ofinga c'est que bato wana batindi mais na comprendre que non musique ndingo yeni mgaza lokola porte-parole rolobela nini metanga koti mwasi kwa pango na bi ko papa pasali kitoko mwana mokili na Congo na biso to lomba na Afrique mobimba bato balobela bato so pesi valeur no linga ngote papa avec ta kumisa ki musala na tala musicien mune loka verve akumisi entreprise ya mutu ya majifinga mutu aboyango ya za posa bengeka zoba omoni et non on a France témoin ciné ba bien pour na faire rigola ti musique ndingu tanga ki musique ndingu nana wana mamba bokoko ko lingete les histoires na bona mona ngo salité pesete na ndingi na nga Karin Kibilu star boy molobela papa ave star of chic choc lenge parce que passe na uta ba 12 ya munene ndeza biso bata ya chic choc lenge so na ndo mamba na sakasaka o pesete nga mwasi mulaibo na sokoli pe na yova na j'ai mis moche na munene boy na le masolo bazobana on va to leka. Voilà, merci beaucoup. Voilà, la mignon sur Bagola, mignon sur place Mozali. Bonjour, quatre défaçants, la bino nenge toza kokenene. Je pense que ils ont ça la bino bien, ils ont ça la bien assise kokitenge. Les jeunes millionnaires à la taille Michael Jackson et pourquoi pas ils ont ça la paix bien na Yawili Moucheni Code Mboka. Voilà, ils ont ça la paix bien. Karine Kebelu, babi bozo koka sentimate. Baluki de zela ngana kende kare babi bozo koka sentimate. Fali Poupa, à Luki date, à écouter date, il y a Stade de France, de demain. Balamoko, Bilupi Botali, tout bêta double stade de martyrs. Pour bêta de la Liboso, la vie que nous Simba, Motomoto, à Rolobate, que nous Simbarate. Simba est à rappeler, pour vivre tout bêta double stade de martyrs. Pourquoi quand on attend au Yonde Boponi, double stade de martyrs, avant tout bêta le fait avant tout bêta échangeur tozaki déjà na nzela ya ko papa vanda ko luka akutana ba responsable stade wana pour faire sa date ya liboso fait rigola azana concurrente il fait asala musala na ye na ndenge na ye ya liboso azana course monter au sala na moto parce que pour faire rigola à organiser quelque chose mais après sa date na mo boy au tala te ke o moko salaki parce que na ba date nous son papa va beta kaso ko na YouTube papa avait etala maka ya liboso tant bino bolobaka ke fali ou comparer net bat balobaka parce que aux journalistes balobaka ke fali aza concurrent et aza adversaire ya faire rigola quand tanga na meka ko sala ba argument et na sala ba analyse na mona ta mokete ce qui fali ne bo prétendre ba prétendre que fali azali ko la faire rigola il faut la musa Michael Jackson biso sala musique papa avait asala la musique na c'est là ba asala ba projet ba concert na c'est là ba producteur na ndenge mo s'organiser to beta boy to zana ki landa te lobi ba Congo ki landa mutu bata ba nundu na landa mutu non biso date na biso ya 2 jours na tonde ko luka tondo ko luka jour na date rocha et on s'est mis en juin le 19 dans le 20 pour na ba polémique wana faire la ngamuté faire ça le seul musicien ou la génération na bimam daliboso ayemba nze mu pasala ba contrat makasta le seul muto musicien aya na quartier la a sala contrat munene pe à 600 ota kenda pas sala eloti parce que ça muta ordre ezani ce qu'il fallait pour pas à une date à France. Félicitations à Stade de France. Félicitations artiste pour nanga. Félicitations. Alors ça la musique nae. Biso pe na ndenge ba olo bakatoza ba loko toi en Afrique. Félicitations encore na biso. Et ça qui est musique au papa va betaka et moni samanani so batu. To babeta ba martyr libosa papa va na tangi ba martyr babeta. Wenge respect na JB Piano. Babeta wenge ba sangana nyonso. Ti lelo to mona ngote. Fali ayo beta wenge na concert na na martyr to mona ngote zoba we hérité ayo beta concert na martyr o a fingisa les seuls musiciens oyo a une émission na komba we ranson aya ka chaka faire mutatina raide alo bito beti concert ya yo atanga yanga eza numéro 1 ya JBD 3 fer atanga ba mission ako beaucoup misalelo te pona concert ne ya sabeli etonda lelo via bimisi maloba mususu mutazo sala honneur lokola fali azat wera ambela minu mibale
obeta concert total batonda ne on a pour ngote la si que faire ça na conquérant faire asola travail na selon l'air na non quoi attendre pour les mission na biso mission RDC non quoi te ba kotati na mi to kabola ba fanatique golo gladiateur en salle la faire rigola Kofi Film na fait na bino bo soutenir que non ne bandele avant makamane to bandela ki yango non to bandela non ba sommer ba billet so bana motema balamba ba respecter ni papa va ba ki ba kota ngana ignorer concert na été faire sala asewera sona sala ba concert abeta ba Zénith abeta ba nini ba Stade de France ya zaka accompagner na Stade de France bazaki accompagner na fait rigola na ba mission so boyi ba jeje ba musicien ba pika kolo azana maison mère non on peut ça bravo concert il est bien ensuite ma belle na yo mona rotala to meka na ça analyse ngo parce que ça analyse kitoko bana makambo ngo pe leki wana est-ce que papa est venu avec no ba golo bokende ko soutenir maison mère na makambo ngo leki ni to na mona makambo ngo te ni bolo voilà to na minoko ya ba lobelia mais est-ce que na yo moko papa avait ça l'équipe sous par le bagnon bagola bo kene sous te be rappel faire so be na message ya ko non ka passe na likambango faire alobi ni eloko faire banda lobaka ke boke ko soutenir faire ça bagolo ba vie na nga bana poto ba piroger bofaja via na Belgique baza ba somba ba billet ce que ça l'endeni biso beti concert na biso ya et faire rigola lekina boso na politique tema so faire rigola lobby ba ko sana ba analyse tanga lobby ba to maison mère ba ya ko finga faire na ndenge moko na Odile Manzaka faire biso ko to lobby zaka ba fanatique ba répondaka après faire que beta tanga sisi na bosolo abeti concert na beti vieux et suis bon na nini car bango mo bakumo lo mabe ya go faire aza ingrat mais passage nous se faire na maison mère aida wera trop faire asumai trop est-ce que na yemo na Rolanda na rotala boye papa makambo ezolo ba mapa bato quand même bato ba ngemen ba se pelagité mais yemo convention na rotala yebe no yebele est-ce que y pas ça non wera za hypocrite boli misanga bata maison mère wera za hypocrite tant na lo ba ke faire wera za bela minimi bali na sens ni oui auto ko kumisa faire kalaté ce qu'autant amoni bagolo ba sundoli parce que biso bagolo ba fanatique oui faire été faire na temps les kana plateau talo baki oh ba soutenir oui raté non alo bangote après c'est d'abord que soutenir il y a l'équipe d'émission le bini normal la kumisi faire o ebukile ba problème na bazo ba finga pesi ba grade ba kolo ba entreprise bango mo ba ki ko finga biso ce ko golo amoni oh faire tinga soutenir to ko ta concert mais na bagolo musu ba combat na ba billet ba kota. Bravo, concert les candidats Adidas Arena. Mais faire les seules missions habitant au double. Pour les arabes à double. À Stade de France, on a l'un des jours. Tout ça, la course dans le côté. Bon, habitant au double. Et ça, salle. Et le mois atteint, auquel vous êtes au commaté. Parce que, auquel nous payons les bosses, communes, tout ça, nous payons le récipient, c'est que celle qui a pour ça, les parce que musique est bêta et mal des fanatiques ya faire un peu un double un message on va partir à maison mère on a maison mère kasi double wana non double wana bazaki accompagner na wera za accompagner na faire zaki wana parce que lorsque ba message si faire de akuna na message ya ko beta non eza biso ba fanatique na minute tout ça tout le ba so na j'ai mis d'or TV tout ba vérité na ndenga bien tout le quoi bena polémique faire azana ba musique azana ba fanatique o so ba mema faire abeta partout ezaka mobundo ngakenda Congo na concert papa en venait 12h aye na laté non ti na ye wana Nathalie pina maintenant ba comité ya na zo nga 14h plein ya ba plein ezaki aza sur na biso ba golo so atiata wa patache ate Martin na bino ni na mino mnena na Lwanda yani stade mno mna chango double obeta parce que ça na assurance aya obeta na ngola ba boya beta non le gouvernement là-bas et PSK a accepté. Après une semaine, on a peloté tout là. On a concurrenté. Fali bravo quand on a bravo qui descend ça non été que moi en bouca. Biso to ça là, biso to on a concurrenté. Et est-ce que ton on met ta concert. Té yoka, ton on met ta concert. La gisa vidéo total là. La kiyemba binape papa abanda ko kosa biso fali concert wana to zonga su Karine awa soki na concert za la maison za basali créer dans la merci professeur 8 ans dans la dé
soki exemple na zamba loba déplacer mingi nako pas koloba na loba pe ke concert et simbi te dans salle analyse abete concert na loi na salle analyse na page na nga eleka na kumisa na peki da dangeli bat bo sali mabe artiste na ki abi concert samedi abimi ayo beta mo dimanche laisse que da fouti abeta pas na loi ndate non na pas vidéo la nyon sorti artiste ko yemba te tout le monde c'est quoi chante yembela ba public na auto ba tarbo ba ko tel artiste beauté na été ba ko tableau beauté ba ko yoka musique nga na mona mai wana artiste ya biso mboka na biso fali pupa nga atika musique ko beta na ba nzela ba droit chemin ba serando beta musique moi bien yembi moi mais cette fois-ci et komaka tout le monde nazana pona polémique na ngote nga moi je parle que de ngebu kanyi mboka na vandisa voilà place ya ngona ngina koma pona otuna nini obino bobomi na kati ya générique wana nazalaki na réseaux sociaux ponga kota réseaux sociaux mingi ozomona na l'église omona baoza son wana ya générique wana wena parti wana ba yemi ba kongo ba sepeli donc na minute ba kongo ndile ba se retrouver na ba parti wana omona église mais ba son wana ba terre ba tchongo na ba fête ba mozo kuna son ya ngomoko ya original ba sangisa wana ya mwana Congo félicitations mwana Congo Blaise Nabiso Blaise créateur bambote na yo félicitations na le prince d'Angola félicitations na yo ba nini papa azongi sous fierté ya lisanga ya ba Congo ya ba Congo wana voilà non félicitations na artiste pour mona tangi ba banza Congo nini c'est non artiste ba musicien à féliciter il faut avoir retour à la sauce voilà tangu baloba il faut bongisa na ndako na poke libanda papa avait abanda déjà ko bongisa depuis kala parce que ça les seuls musiciens oyo ayemba mambo este bunda ti lelo banze mwana este abanda kabina biso faire rigola banda na source pas que libos akeli banda et c'est tant reconnaître ba Congo et c'est garçon l'honneur il y a Afrique non premièrement on a Congo félicitations et le ko zo betama eza partout zo qui pété ezo ki pete ba église nyonso mwana eza mo boka ezo kende liboso elexi ke makamno so bien ngebungebu moi si ya golo ba za ngebungebu e kitoko makasi est-ce félicitations na papa Hervé na minute o eza na générique mo eza na nzebu mo te ezo betama des génériques na biso eza na terrain o ya ko contredire nga c'est que ça me terme be fondisa ngebungebu yango ya na temps est-ce que na minute to kangi actualité biso to après tout ça précédé to après 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 ça les seules missions où azana plateau temi likolo ba ebise yemba nzembo au yemba sans problème papa na lo bango na kata j'ai vidéo TV awa na kenda na concert à papa Hervé ya échanger papa Hervé zo yemba e binga mona milobeli mo balo nyuso ta iluko ba jia comme ça on ya solo tala to protéger Ferregola na lo bati pona za fanatique na zonga pena ki mélomane ya bonne musique Ferregola c'est la musique Koko Seluko central dadi Kikula central mabotena voilà merci beaucoup nabi geno na Karine Kibilu aussi ça fait l'épisode des ébélés mais on tenait tout simplement avant vous comprendre geno na mboka azala mabele na ye voilà il fallait que émission ça la mabanda kala mais so muta komi vraiment quelque chose ya kopema na parce que voyage ça facilité bon mona kaka kobima koyawana déjà nzeleza wa mulai il fallait que a pema nano voilà merci beaucoup Karine Kibilu na biso toujours que na biso famille de la chute parce que banzela pe pa course eza voilà eza vraiment moi mingi mais mutuna na ngai mususu eza na makambo uti ko lobasiko awaba côté générique lobi que non bokangi ni tout ça no pesi batike na nzo beta wana mais ba mi place bango bakanga non na ko bango te abi place mo kaka bokangama oyo boko bimate boko kaka ko sepelisa mitema baye bazokate pona minute oyo ne to loba boye batu bako bina na bango mais tant batu bazonga ba kefete babini ta batu bazonga ka yana mutu musu ba uti fete mobali azokisi epota tant mbala azokisi epota to senga yo kanzembo moko boye zo ma parole mo babiso ko côté wana bino bokata one mingi omona siko ke no banzemba ba teste côté ana ndeba fere azana banzembu fere azana etikala ebele o ba yemba artiste ko ça banzemba belé papa va yembara
warrior mona wangi nzebi fera bombanga na nzembo a warrior ya mabi ka kibilu papa vana banzemu so ayemba ebele ya makanisi nyonso na bongo moko na koma komona lokola prisonnier na boloko spectacle ngo eza désolable inévitable ya mubiala mai mbito na badu beto yo biso générique yo biso rumba nini papa vandisa papa va azongisa pepe kale artisa na linga na bolingo nzaka na yinde ko yimba te papa Hervé a héros vele rumba yene mokonza rumba papa va sokisa mitema bato eza ayemba ba rumba mo elegaka te elegaka inapercité to yebi ba rumba musu ebetama na mboka oyo ekenda ka boye neti ya fali ana ba rumba banze mususu ba kosa leka ono lo ba vérité papa Hervé ana banze mususu oyo ki yango yo moko olobi moi mobali esalo na passe na motema ezongisa yo mibali bakanisa ya fidélité kaka na féminin banzimba bajawana ayemba ba parole ou ya naturel mibali bakanisa ni fidélité za kaka na féminin nzoka te comme appelle la masculine yo za infidèle na ndeni ayemba ba parole mo bevel ya mo soko betela masolo ki verve a succès ma to za ba générique yemo ayemba bizorbi yemo ko anima az artiste mabe faire mutu te pona ngala ba faire za mutu te na tunaka que tu papa Hervé na kumisa ke na tina nga pa artiste il faut convaincre nga premièrement na banda ko soutenir Kofi parce que lorsque to ka chacho ti lelo so ko yemba on a misa bato o ka gu mais si papa Hervé banze belé so na vande kanga biso mission et lo oni bo prouver bi na ba kosa leko elekaka e yembe miti mo esili artiste obeta ni so za banze mu mususu to lo baka ni so teza mabe o etikala parce que nazana pour ça les propagande baza wapi bango banze muna ya bimela mais ba oyo sa nyonso ko sa le kat yo sepela nze mo ba yimi na studio boya ko yemba ngote yo sepela ngo obiki artiste un artiste yemba ko yemba ko bina na miso bato ya comme attirer concert ata na Stade de France bo betana a yemba te tout le monde ngi mama rideau comme tout le monde on les andenge na ye rideau ça ngo dit na Stade de France bena rideau na bité so ba katela ngo wa na souhaité moi na bi bravo na balbiso na bani bravo beta aki az artiste mboka mais be comparer na papa vérité tout ça peut course na mtote papa faza banzembu moko so ba yemba awa o kokate on a fait rigoler de leader un artiste Alex la musique na yebo na miso batu debiso za micro écran des caméra yango total un artiste Alex même musala na yo bongo ce qu'on a lelo ne to ko mona makamba noir esili beza ezaka kanano parce que bolela ki noir mingi biso noir biso balengi biso te pona yo makamba noir comme na niveau ne esili ou bien ndengeni non noir na musique na boya yango ezate ya te poani eza moninga na travailler na ambassade papa Hervé a travailler na ambassade après ça ba passeport na e tant bazong sila e passeport ezate ngana kota kuna te pona ba eloni sala raté ba pesa meno ezaka ki mutinga lo banisa ki mutema bi lorsque tozanga moi sima lorsque JB Piana na we ranson to basala ba succès na bango parce que aux époques à faire to basala ba succès bon biso za ba nike to no mona ocheto chende za yo la ta ba beta fara ya fikini fara siko na minutes oyo ndebo ba comparaison banga na yo linga fera beta na eta obela aobela kokate akoka mote koto kuna za kadeni abeso bateka aso bache paquet au sala ndelo ba ya kokata obela fera ndalo baso bache paquet au sala yepela landa lo bage no so ngana uka ete po na tala émission ete ngata na émission o ya lo bate on na so ngana landa o yo landa lo babongo ouais problème ete baza ba artiste mbuka na biso me akokate koto kuna za ki koto kuna wenge biso kuna on a vu na ngasele yo bwaka concert wana le ka bien effikini et so ba chango baza ba artiste ba robota na me fait rigola o leke na oyembaka ye mo za conscient mo tabenga ba mission ba sensi abenga ba fanatique ni ba sensi te biso plateau a papio na papa Hervé te bi ke ba programme sous là par le programme à juin et le 19 et le 20 tout ça na ngola ba programme so ebima na ngoya ba avril les a on est ba surprise mais na mi to consoler kaka ngebu na voandisha et quand il partout na ba pasteur ba mo voandisha mo pasteur mo zo bina na nini zo voandisha na ngebu ya voilà Karine Kibelo etake mwana mboka tokoko sur la makambo nyonso tokoko sur la tête sans que non to sur la paix makambo sous du bois yo uti na Congo
je pense que éviter au moins la culture il y a imboka biso to ba mangala comment je pense que quand on est au Congo au côté tout ya komata côté tout ya komata makazi mais na minute oyo ozunga Angola oyoki keno dollar yango babandi ko kitisa yango mais bandi ko kitisa yango mais bato bazo sepela tene mbongo ezo kita par rapport à wana yo ko koloba nini eza mabe ou bien malamu non dollar ekiti biloko nde matite voilà bilo ne kita te bilo eblo ne so kita te dollar bene kiti na minto ta bangi batina ngambo boye ntoluka so ba dollar ba boya eza 18 babi 18000 so 17000 et comme bon score exemple dollar 10 dollars ba tchon 18000 1000 qui va te en 5 dollars c'est ba te en le quoi na valeur à 5 dollars exemple ba te ka 12500 ça ba 1000 ke miki wana et kiti te nyo se kiti te na so na ta Congo er na so mona na Congo Karine bongo titelinga i dollar e kiti eza muke faut batisanga au dollar ekiti po bilo no linga na soba ezaka cher laisse que gouvernement ezaka likolo gouvernement na biso fati beto mona mboka sala ki pepe na social moni mboka balinga président nani balinga président na social soki kolia transport ezana ngo bien président to sali mboka nyonso ne so mboka no social yana ngo bien bato balia bien transport eza bien bon ki pe ba mine tena ba diamant na hote yo zo no diamant mais so mo balia la ngo bien elega bien elega vraiment bien. Et si je pas quitter les biloko, dola ba quitter ça mais bilo peut quitter ça bien. Parce que on est en beaucoup d'habitude. Bilo quitter et au ça bien. Voilà. Tu as une vie sociale rapidement ni nyozo mona lelo pa ya Batman de kobasi. Ozara na Luanda outé pe ko bimana kine ni nyozo mona pa ne bande kobasi. Tozo mona à travers bande ko na biso bazo sala ba vidéo na ba TikTok bala basi bazo sala ba vidéo na ba TikTok mais ezo zala ndenge bango bazo la temba bazo komisa yango bongo ba pesa image moko ya bongo pe yango ezo sala lelo bato baza ko envier omona mutu azoluka kene Dubai kene Chine ni tout ça so pas za na ngote azoluka so nzela moko boye okoko lo bani par rapport ya wana non ngai ngana mukolo ya na koli je vécu na moni ma bebele na binanga voilà monde oyo ya vitesse bon ba vitesse ngana on se ben ngote dans le sens que bazo bebisa ba fille Android vitesse Android bazo bebisa vie ya ba fille ebele parce que ba fille ba komi ko envier muninga ebele ba kufa to elobi na Angola ba kufa pamba kufa pamba nga nazo sepia na ngote na bite ke nyonso eza bazo sala ngo ba kisi mais ya na ba misusu azo aibinde muninga zuli mbongo nete ta musa zuli na ba prière ta musupe akine kubana papa mo mukolo apesi mbongo na condition yozo envier yango mo bazo kufa bongo nyonso zo leka na réseaux sociaux eza nango mabete tokolo bateke bato bazo mbongo po ba mtu ba oza contre ozo olingi récita baninga te parce que lorsque ozo la mbongo na wana source ninga na ebité comment na koya ko juger quand anga na odopisa ba conseil na opesa conseil na ba fille et belé ponga na komi da mama AGK na za jeune fille jeune fille faut na ba 25 ans 22 ans so l'équipe da ba 30 ans na za jeune fille komi da mama on est normal conseil na opesa ke botika ko envier za bien te oyebinde muninga zo raté belé ba to kufa belé ba zo fa fine somo Angola to kufa histoire ne sali kitoko te paix à son âme, courage na papa na ye, n'importe ça la passe, mais tout ça, ma fille, ma jeune fille de 22 ans, de 18 ans jusqu'à 30 ans, vas envier trop. Ma biso ba 30 matin. On a 18 ans, iPhone 17. Azula putain papa banda bota masoma na kuta Samsung ya bongote, bazo kufa toa. Et ça la passe quand on a non conseillé ma petite fille wana parce qu'il y a un 17 ans bientôt comme à 18 ans asa mobali ngana yoka somo pona na mwana leki na ngaza na jeune fille ba jeune fille ba butala sima bozonga bato le ba faire rigola vie ezaka na apprécier to ko perdre vie na likola iPhone 17 ya on a opesa ka conscient na ba garçon ba fille botu ko envier anzambe ya malembe si to kozwa parce que internet et BBC et bongisi pe belé et BBC pe bongisi ma belé ba vie baby ba fille zo dimaneka asa le logo mo bo na sentiment ezo bazo ma bona kufa otala mo na 22 ans kufi autour na histoire ne boye abimaka la mobali moko ba pesa ka condition longo na libosa basi voilà c'est ça ba kufa eza différence eza makasi ba âge biso zalaki nango na temps wana na sikoyo différence eza taka ngala ndota mama kolungu na âge à 20 ans dans une diplôme ndota mama kolungu na makolungu na sens que moi na minute jeune fille moi 16 ans
umuni ata moment distance makolo manon ndeni ezo zelo nga ndo le kolo moko na kamana to ki ozo ba match na wenza livulu poto lamba ni pas pesate age poussa 19 ans 5e des humanité pas ozo diplôme na 20 ans na otambola pena mama so moni otamanzelo moni préfet na bisa ni papa na lata so jeune fatou au salon te na rolo ba on a TV na ngaza na za dévierger à âge de 19 ans nga mais lelo ba baza dévierger ba 13 ans muta dévierger nga na loba ba papa moi na botanga moi na wana na yobota moi na wana âge ya 20 ans na su diplôme 20 ans 21 ans voilà ti lelo est-ce que na minute monde adroit des amakas moi 12 ans d'aba bimana nge soka nga itake parents voilà ya conseil na opesa ka ke ba na biso ba âge ameke botika kwa envier c'est pas bien. Voilà. Merci beaucoup, Caroline Zidilo. On dit bien makasi. Et question na ya suka eza boye. Ba concert ezonga na poto suya batunyonso ezalaki ba concert ezonga na poto. Mais ba concert ezonga na poto eye ko be malisusu makambo oyo ezalaki mbilinga liboso batu baboyaki ke no ba mabala batu lelo badi kokufa. Pendant makambo ba concert ezonga na poto ba mabala ko kokufa surtout ba sa poto bazaka mutu makasi. Mobala rolo rokende te ya rolo rokende kaka na rokende wana lelo be convenir komi mabale belezo kabwana lelo par rapport à wana take analyse de quoi to comme na suka analyse ko bani par rapport à des makambo wana non moi so aza esprit soka fanatique artiste alinga artiste état qui exemple alinga papa Hervé jamais akokota na bozo baki a respecter mon banité pour un concert jamais la plupart parce que les fanatiques na biso parce qu'il y a un intérêt na biso bazara moi c'est mon bal pena baza ba gaulois na ba gauloise état exemple Blandi Chevumba ya Emma Menga moi c'est mon bal gaulois moi si gauloise ba makambwana ezara soki moni mo sani na azana éducation te au concert mon bal gaulois pour gender au concert wana te okende te c'est qu'il y a ça il a un poli abo malibala na kanaki quoi que concert mais pour un concert moi ou artiste au bête ta concert il malibala na vraiment et au PZT et ça fallait si vous avez une option pas vous avez une option moi si vous mais va concert les na poto bon belé na poto do solo attends on va concert ça qui toko ce qu'on dingue ba ke de lango par artiste de tema bene ke mabe ngana ko appuyer pour la congolaise na ko appuyer ba Michel surtout babetaka bakendaka bamasalaka bapati beka soki producteur aye aproduire na Dides Arena wapi Genève wana pe to babravo mpona mais ya mobata mitema mabe tokopesa bango bravo te so mona na bete moto mitema mabe bravo seke na nsima na balio ezomutama te. Voilà, merci beaucoup rapidement Caroline caméraman yango soki moya soki ces to moko makambo sola ki aso to lobaki ya hotel on veut qu'on le marron rapidement pe balingaka yo au pesi bango bangote. Ok, merci monde de la fin nanga ezanga profiter na bohara bato bango ya ezaka ke bato balingaka nga naza deya na Rwanda nakendeki na mara privé na Congo na zoni mais naluki Congo après 2 mois na zoni ka bo France la moko naza makambo na privé ensemble mais naza na Rwanda nakokende na Congo ba décembre enkana loba na bagaulois na bagauloise ba directeur na monde entier bo consommer bo tala bo partageaka beaucoup de sites à faire na YouTube à faire vous s'abonner tout dans mon boulot tout les mon sur la page Facebook à faire tout dans les Gaulois de Luanda la star déjà Azali pour vendre ça dans les on est kani makambo pour un événement moko il y a le 19 et le 20 juin stade de Martyr double stade de Martyr avec Hervé Azali Saint-Michel à Beta Martyr dans les avec ça makaba dans la vie comment na mo ko futaye bébé matana quand on va écouter un concert Hervé à stade de Martyr vraiment faire la YouTube parce que talama et na pesa ka ba bote na ngai pas une fois prêtre Chitondjili Koko Seluko central les États-Unis puis Roger Bofa et la Belgique Paulo dos Santos guerrier David Utete Dola pour tous Taragondo Dadi Kikula centrale na Luanda na pesi famille Babote Banoko na Kims Michel Lambuka na France na pesi Babote na pesi sous Pablo Kini le grand déclarant la Belgique na pesi Babote na pesi famille na Mobimba les Gaulois de Luanda maître Moussa les guerriers de Feribola base centrale de Feribola le 2 novembre tozana anniversaire ya base des guerriers de base centrale de Feribola Nana Mawila
Golo za motema mabe babia golo motema mabe balingaka bino mingi bozebele na omi makuliza masuka na sileke baonoso balingaka Karine Kibilu balingaka bino makasi koko c'est pour central des États-Unis bambote na. Voilà, merci beaucoup vraiment to baneng malamu to sugesti malamu avec Karine Kibilu molobeli ya bagolwa bokende to pandi vraiment ba question za ki yangai ba réponse za Karine Kibilu molobeli alobi ke no oja solobi yene ndaza ko ka sime yango parce que to lobi mabete no masoki to lobi makambo e bete pe bato mabaku bolimbi simbe to zali kaka ko no solo parce que biso na jemdo to finga rate to sala ka ba analyse ko na kotalisa ba imboka la pesi mamote na rapidement na dollar poto star gold voilà na pesi ba mote pourquoi pas la pesa ba mote na ngai na chéri kasa le fotale ya mboka la pesi ba mote na ngai na bazaire indula depuis ba nord bazaire indula ya Niclette Meta la pharmacie Ebenezer na lo bakala zala kimbangu wana atobeli malade ndenge so ba komino ko dola skimamba na pharmacie Ebenezer bakisa bien na prix ya bien pour vous na kimbangu wana zinga pena Jano les millionnaires lié na nushbiye la Jano les millionnaires lié na nushbiye la aussi zinga ina boza c'était voilà Jano les millionnaires lié voilà na to pinga pena peso wa mote na par na ngai ukapa ba mote na ngai na mama bitanzinga mama bitanzinga voilà ya papa de Nzinga voilà ba mote na ngai pena notre boss papa de Nzinga ba mote na ngai na Don Bernardo voilà le génie de la presse Don Bernardo babi yaza trop si ma caméra voilà babi ba mote na ngai na ingénieur Regan Penge yaza la régie voilà tamboyo ka son réseau bima filtré c'est ingénieur Regan Penge à partir de la régie de azakola malamba yango papa na pesa mote na ngai na trésor ngina mao ya Esther Ngabadi e famille ngina mao mobimba gradi ngina mao Sergi ngina mao na pesi bino bambote ale kokitenge à partir à Zambie na pesi yo bambote place oyo ezwami yo nenet mo voto moi sa pembe plus pembe est égal à pembe babi calculo yo ebele o ba ozwa mote ba obi mabazoba eza simple nenet mo voto pembe plus pembe est égal à pembe na mote na ngai na shusha lumière mama pesa ba lumière à Luanda shusha lumière na pesi yo bambote place oyo ezwami yo pe pourquoi pas Rika la douce na pesi yo bambote général Don Bernardo balobi voilà kalamingi te je me dors ezo ko flasher bino ingénieur non eza titre yango eza nini film ona voilà Master du sang voilà kalamingi te na je me dors bozozwa Master du sang eza dirigé par RK Maestro voilà écrit par RK Maestro de film na bino ya jemdo rezola na bino ya wana kalamite ba fiche déjà bo bozomona mona ba fiche promotion ya wana etambola net to ba boye déjà ba totsa yango vraiment pour ça la bien bactère va jouer très bien makameke très bien kalamite jemdo à part l'émission eza ko lambela bino pe côté ya théâtre après ba mbote na ngana Rika la douce pour ça la bien au place on est to le voir que non to sukel awa à la prochaine bye bye.